Papa, localise-moi, papa. Que Dieu bénisse là, vous êtes maman. Vous êtes toi, aux Awap. Nous sommes en Suisse. Et écoutez ce que l'Éternel est en train de me parler. Merci Saint-Esprit. Nous a 2 mois, il y a mon nene, mouindo, en face de vous, mais isolé là. Boum, boum. Tant on boit isolé là. Nous a mon quoi zolo m'a permis, nos balles. Na équipe on est en train de mettre esprit à déception. Dieu me dit, sambele ma casse parce qu'on te combat pour qu'on va dans la mobalte. Sokozane nanda, on va combattre pour que mobile qui nous tika la yomoko. Mobile n'a pas zani nanda kuboy. On a zani pas combattre. Bazo combattre kaka kende maman. Eh papa. Donc, au pressentir, il y aura un moment où bako créer moi incompréhension. Eh mobile n'a tout ça les 20 ans papa. Voilà, les diables n'aiment pas nengo boza bongwa. Parce que baebi que plus besoin na esse mon abino yangwana. Et la deuxième chose, nengo na sono ao na zongo na baso tal sang attaque moko balinga babete mobile na yo mon Congo. Eh, au nom de Jésus et Simbate. Olingo yoka mikolo koya ko bana yoka mobile bano le mo Congo. Mon Congo. Yo pe ko bano sentir ba menace ya makolo passe. Eh. Dieu me dit, il y a une combat moko ba pepango bandakala. Na famille atata na yo, ba réclama yo. Et deuxième chose, ba sala que faut pour que ba déstabiliser misala maboko. Ba combattre bino, makamona bino, atay matinde gani bokoma na moment moko bokoma na instabilité. Ba combattre makambo so. Na matériel ipe pona papa na maman bazana Lubumbashi bazobela makasi localiser. Maman landa ninga na zokindi. Je suis un prophète. Oh. Là, il faut se cocoter ko bete la ngama solo parce que je suis là pour parler tout. Ah, pardon. Oui, qui maman. L'Éternel me dit, les diables avaient préparé les mauvaises choses pour vous déstabiliser. Et c'est pour cela que quand je suis au Saint-Esprit, quand je suis en train de parler, dans mon cercueil, on est qui liwa ba prépara. Au monde yo, au sunga ba tebele na famille na bino. Mais nengo sunga ba mususu ba sepela mais ba mususu ba sepela raté. Ba sala ka tout possible ba combattre bino. Pour bayer que yo za lokola moi les sungi aide ya famille. Amazona na. Tika no nanga iko papa, tika no nanga. Naza pona yo mama. Mama la nangai, naza pona yo mama nangai. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oui, maman, yoki? Yoka ngai. Continue nos prophéties papa. Alors Zamba ibi Singapour. Na tango na soso na yo bazo bisangai. Ezaki na attaque moko ba prépara, attaque na uchu kono bango, ezaki liwa. Mais liwa neza yote, ezande bituma ya famille na bino, kota bo mama na bino. Kota bo mama na bino za na muntu moko na we na yotu ko bisa yo na ibandeli. Muntu wana za mobile, mais azamu sala mabe makasi. Ndenge za boy. Projet na ezaki muntu moko ifo kufa na famille na bino po azwa facilité ya ko attaquer bino. Nde makambo uchu kono ba ya papa na mama na wana. Donc, je ne peux pas pour maman. Eh. Papa avance, papa avance. Makambo somona, ezali liwa bien préparé déjà la famille. Et tu comme à fin du mois, c'est-à-dire avant tu comme les 30, liwa est dans la famille na bino. Eh. N'est-ce pas solo, ah Dieu me dit c'est makambo bien planifié bandakala. Alors, tant que ça, on a la question de mingi discrète, fais-moi ça ma bonne. Pour y avoir nani oko sonai, nani oko songa. Papa, papa, pardon, yo kanga na ebi kolunga ngala tikoloba. Menga ça fait 8 ans. Nazara na mobile na ndakute papa nanga na mama nanga pe basi ba kufa pasteur bozara na ba vérité boti kokosa batu wa ba congolais ezaki to kote makambozo sala ozo détruire ba famille ya batu makambozo ba yumo ko ebi que tu es dans les mensonges mais na ba congolais bazo mata bazo yoko makambozo ba papa tika koseka te eza sérieux makambozo sala soko za besoin lisungi ya mbongo senga mbongo basalisa yo mais tika biloko ozo sala fungoli caméra ngako yo sambela kana pourquoi fungola ki TikTok na ete yo ka pasaka ba message na bilo za oyo zolo bana non ça fait 8 ans ça la mobile na ndakute papa na mama na ba kufa na le biboye papa,
Yo moko zo pakola produit batoko wana. Yokangai. Yokangai. Mais ozokanga pourquoi? Ozokanga loba. Parce qu'on peut signer kando za lokuta. Nazata na kanda moko te. Okano osiliki pona makambo wana ici. C'est la vérité peuple congolais. Na lobi boye. Les Congolais na bazo vivre na pasi. Il faut pas y avoir côté mais la autorité na. Ozolo babilo ko eza na sens te. Yo moko ozo orienter message. Ngamu la bali ko peso message. Na yo kangai. Na peso message à liboso. Yo kangai. Na peso message à liboso na lobi na moni atonza mobali. Na ebisio message à liboso na ebisio. Ata ovani na mobali la caméra na mobali. Congolais, on pense à famille à Batu. Il faut arrêter. Arrêtez avec ça. Qui dit ça, la Sorolingui. Bien aimé.